Pour la bonheur na yo apesi yango nde église et souffrance na yo okosu. Et simbité pourquoi? Parce que asangana ki déjà na mutu wana so moi si kitoko vraiment. Atikali ay mutu na mutu oyo bokoma eloko moko yango nde mutu zo boma biso. Moi si na eva ma ndako ba bota na ebana mais azana na traitement pe apesa ki na nzela ya bobiso kwa na nzela. Mbote balandia www.masoloyasika.com mbote na bino nyonso bisika oyo bozwami mokolo mwa lelo tozali le 28 août 2016 naye mpona lisolo nini na mokolo lelo naye lisolo ya mawa kasi mbona banda na kopesa nanu bambote na bino nyonso bayomesani kolanda masolo ya sika partout bisika oyo bozwami oyo bozoka tana bino vraiment ya kolandaka ngai patila belle na sima ya masolo ya sika. Masolo sika ezali masolo oyo vraiment na pesa kata mususu conseil na bandeko oyo balingi oyo bazaka na posa ya koyeba makamu mingi oyo etali mboka makamu mingi oyo etali social makamu mingi oyo na kati na mokili. C'est vrai biso nyonso tozali parfaite mais tant ozali kolanda masolo ya sika lingaka vraiment oyo ya malamu ya mabe obwaka ndeko na ngai bandeko leo na lisolo oyo etali eza sango ya mawa eza vraiment likambo moko ya pasi oyo sili koyela ndeko na biso moko na kati na Congo. Bandeko wana basali famille ndeko mosi atangaka na IEC oyo ezali soki tobito définir yango ezali Institut Supérieur ya Commerce. Alors ndeko mosi atangaka na ekuna lokola kaka bandeko nyonso ekomaki na mokolo mususu ndeko mwasi aya kokutana na ndeko mobali moko boye na kaka pembeni kaka ya Institut Supérieur wana. Tango bakutani ndeko mobali azalaki député. Mais un député oyo moyena tanga kombo ezali te moye pena naloba bon moyena tanga vraiment kombo ya député wana ezali te. Mais député akutani na mwana jeune na ndeko na biso mwasi tango bakutani eloko nini ye aborder ndeko mwasi alobi na eke non naza na compagnie na ngai nazoluka mutu azwango en charge côté administration loko pe jeune fille musala na yango wana oyo atangelaka asepelaki amonaki ete ezali vraiment malamu mingi na kokende ko travailler et pas ya député oyo azongi pe ndako ndenge zalaka beti masolo et pas ya famille pe basepeli bamoni ke bon c'est bon moi na biso azu musala ndeko mwasi pe abandi musala na ye malamu vraiment azalaki vraiment une fille to lobake une fille moko azalaki ma sérieuse na musala na ye vraiment comptable vraiment ayebaki vraiment musala na ye pe azalaki vraiment sérieuse na kobomba vraiment musala ya député wana. Alors comme il a comme sous député ko linga jeune fille asololi na ye kaka na kati ya musala wana asololi na ye ndenge za wana il faut kaka ngana yo to zala ndeka ke zala masolo ndenge zala jeune fille pandimi tango ndimi e koma kike amema ye na famille na ndenge ke non sikoyo komi tango ya mwasi na mobali amemi pe jeune fille na famille e pe ba komi na kati ya famille ayebisi famille mobali pas mbongo pe ndenge zalaka kaka ya libala apesi na famille wana azu pe jeune fille na ye ndeko mwasi amemi ye na ndako nini amaki ye ezalaki appartement ndeka tozalaka te ndenge kaka bato na biso ya mbongo oyo bazala bozwi badepute na biso nde bazalaka okomona aza na mwasi na ye vraiment ya ndako babota na ye bana mais aza na ba jeune fille mosusu azwaka pembeni azwela bango bandako azwili mpe jeune fille wana ndako bakoma mpe kovanda ayaka mpe ayaka kotala ye ndenge ezalaka kaka. Après la sima mikolo et comment qu'il a mikolo mususu jeune député a ebisi jeune fille a ebisi non maman accompagner ngai na place mogobo ils a première fois te babima na bango mais jour wana ezaki jour moko spécial il fallait kaka bakende jeune fille pa muli mobali ne pourquoi pas na accompagner mobali nanga tokei bakei pe bisika pe bakomaki bakomi place yango bandeko la ngai eza likambo poma ya somo eza likambo ya pasi oyo sili koyela ndeko mwasi tango bakomi na place yango
ndeko mwasi kaka bakoti na sali pa bakomi na place yango akoti na sali yango vraiment ndeko mwasi amoni sali moko pas comme basali nyonso amoni yango vraiment que non elatisi ekobanga oyo place mosusu ezalaka so okoti boye mala moko makila ya nzoto ekomi ma koningana nzoto ekomi kobangabanga baforme ya biloko wana amoni bamwinda ya rouge amoni bikeko na mire amoni c'est-à-dire amoni place moko vraiment ke ezalaki bien te mpo na ye azalaki de alata ede akobanga bon bakomi ntango bakomi mpe boye ale ekomaki ntango mpe bakomi na place yango jeune fille eloko remarqué amoni mbala moko bato toyebi surtout ya mbongo bato toyebi ya mbongo na kati ya Congo bato toyebi oyo bazwa amonaka na TV bato oyo vraiment oyo ayebi amoni bango kuna na kati bon rien à dire avandi na ye tango bavandi pe muto abanda côté ya jour yango ezaki lokwa église to ezaki loge quoi bazali ko basali ba cérémonie basali ba meli pe ba vin ba lango wana apona sima muto abanda côté ya ayebisi bango lobiki no ndenge zali wana sikoyo mutu na mutu po mutu na mutaki na mwasi na ye alors mutu na mutu azwa mwasi ya muninga ça veut dire mwasi na ote il faut lelo vraiment obima na mwasi ya muninga alors alobi bongo mbala moko mwinda ekufi kaka bomi mwinda boye jeune fille tellement kazaki déjà na kobanga déjà banda e bandele yaki amona ma place ngoma esimbaki na yete alors jeune fille mwinda kaka ekufi be jeune fille a fungoli porte akimi tango jeune fille akimi azu chauffeur na libanda chauffeur amemi eti na lopango ya famille na bango pona ko bossa na te jeune fille wana bande ko sala azo sala epa député wana asomblaki pe famille moi lopango moko boye ezaki na bande de akotonga ngo quoi siko jeune fille azongi siko na ndako ya famille akimi na partie ya loge wana azu voiture na bango allez ememi eti na epa ya famille na ye kuna na kati siko basilisi makambo nyonso basilisi makambo surtout mwinda pe peli tango mwinda peli mbala muto abande koteya oyo azalaki kaka lokola moteyi ya mokolo yango alobi mbala moko a remarqué quelque chose abi que non eza na mutu moko azangi mobali sikoyo ya jeune fille wana député atali aye remarqué que ezali ye alors ye pa fungoli susu porti abimi alandi jeune fille ti na ndako na bango ya famille po yebaki aza kuna alandi jeune fille ti na ndako na bango ya famille ntango akomi kuna jeune fille d'abord ntango akomaki na ndako na bango jeune fille abeti lisolo epai ya bafamille na bango kaka nde nauti kobeta awa ayebisi mama na bango ozonga lisusu te mama alingaka bomanga mama c'est-à-dire tala kaka mwana mwasi azolela liboso mama na ye bamama mpe basepelaki na likambo wana te sikoyo depute aye kolanda mwasi na ye na nsima akomi kobondela mwasi alobi il faut tozonga okomemisa ngai ngambu faut tozonga jeune fille abina kozonga te olinga koboma ngati bafamille mpe ya mwana mwasi bakomi kosilikela mbala moko moto yango likambo nini olinga osala mwana biso alors député abondeli ti ekomi alembi abi bon lokola mpe boyino koyoka ngai nakei oyo koyela yo etali yo député azwi jipe na ye abaluki na ye akei ntango député akei apesi mokongo bandeko na ngai jeune fille atikali ndeko na biso mwasi kitoko vraiment atikali mbala moko minute elekaki te jeune fille mbala moko akoti ta toilette botaka ba toilette na biso ya Kishasa akoti na toilette ale akomi kolia basalite ya toilette jeune fille abeli liboma jeune fille akomi kolia basalite ya toilette abeli liboma bandeko na ngai eza likambo ya pasi tango jeune fille ondi kolia liboma ekomi na lopango ndeka bazalaka na bato ebele bo bafutelaka wana eza soni bazwi jeune fille bakangi basinga balingaka te abima alors elekaki une semaine 2 semaines boye bafamille bamoni kaka ke non moyen te apo bakende mpe na baeglise bamoni kaka ke non solution ezali te mwana azaka na même situation allez bazongi mama na bango abi non celle solution ezali kaka efo tomema mwana na biso tozonga na ye na mboka bazongi na ye na village na bango tango bakomi pe kuna mikolo pe eleki de une semaine après na sima jeune fille aye kokufa malgré ba traitement pe bapesaki na nzela ya bobiso kwa na nzela ya bokoko na biso jeune fille aye kokufa tango jeune fille akufi mama pa zongo na Kishasa aye pe ko expliquer nyonso a expliquer makambo nyonso tu ndenge lekanaki kuna na village après na sima bandeko na ngai baye kokufisa lisusu ndeko na bango ya mobali
ndeko ya mobali pe awumeli te awuti kolanda kaka siko yango bamoni ete dans lisolo oyo vraiment il fallait kaka tobetela yango sete il fallait tobetela yango sete na likambo oyo yeli ndeko na biso mwasi esengeli na biso tobeta sete na likambo oyo po eza na mingi bazali kobunga nzela bazali kokufa na mokili oyo ezali mpona kozanga koyeba bandeko na ngai eloko nini tokozwa na lisolo oyo conseil nini tokopesa na lisolo oyo est-ce que epekisami kokende koluka mosala osala non mais biso ana poto tosalaka epa bato bazala bakisi na bango mais soki yo mutu ekoluka mosala o participer na kisi ya mutu wana te mutu wana eza difficile po azwa yo bakisi na ye po oye kosala ozala ngambu na ye te ye azoluka bato yo oye kosala ozala ngambu na ye te mais loko nini bandeko na nga to constantele ba jeune fille na biso soki ekomi ke bazoluka misala bazwi na musala ela okoma kosala alingi akoma kobima nakolo musala sa na patron o azuye sans réflexion sans même kokanisa que patron o ndinga zwinga ilelo azata usuna 60 ans azata usuna 52 ans est-ce que vraiment naza mutu ya liboso oyo patron oyo azona bisika oyo ubi naza mutu ya liboso patron oyo asepela nanga to pe alinga ngai non il faut to mituna kalikambo wana chaque fois tozali toza kotambola ba vie na biso il faut to mituna est-ce que mutu oyo azolinga nga est-ce que alinga ndenga solo est-ce que vraiment ezama bolingo ya solo alors biso totalaka te tomitunaka te tokoyaka kaka mbala moko parce que oza na posa obonga na vie mingi pe ya biso tozali kokola ba jeune fille na biso tozali kokola tango nyonso na makanisi na biso banda bomona tozali kokanisa ke non il faut ndenge naza boyi un jour nakobala mutu mbongo un jour il faut nakoma mutu mbongo un jour il faut nakoma mutu moko ya munene mais ndeko na ngai mokili ndenge ezali boye la plupart ya makambo oyo topensaka esalamaka toujours na lolenge moko ya mabe makambo oyo topensaka toujours ya malamu esalamaka na lolenge moko ya mabe bandeko na nga balobi ete bible lobi ebisi biso ebi ete mokili est sous la domination ya diable. Alors yo makanisi noni soto no pensaka banda bo mwana ezali lokola mutu na we pensaka mutu na we ezali ko penser ezui epesi na motema na yo ezui ebombi yango balobaka ete motema ezali sanduku motema ezali na kadena ekangama alors tango babike satana za prince ya mokili aza kolo mokili oyo bapesi ye droit ya kobuka mitema na biso ya kofungola ya kobuka kadena wana ya kofungola yango pe na sima akozwa nalobani akozwa secret na nyonso banda bo mwana atandi yango siko betango yo pusani apona sima soko lingaki mobali ya mbongo apesi yo soko lingaki nini eloko boye apesi yo soko lingaki eloko nyonso yo lingaki apesi yo mais apesi yango te pona bonheur na yo apesi yango nde po na souffrance na yo oko souffrir po ba mingi na biso baluka nzela ya kozwa rapide bakota na se ya mabele vie ezali tokokufa oui mais kokota na se mabele avant âge na yo ezali toujours souci pona ba parents na yo ekozala toujours pasi mingi batiki bandaku batongi yango kasi esilite pona likambo ya pressé mingi baluka komema ba dip surtout ba jeune fille na biso ya lelo ya Congo ozomona jeune fille alingi kaka vie apprécié azoto sali susu ba parenté azoto susu bandeko na ete alingi kaka ye akoma lokola mutu wana akoma kobina lokola mutu wana biloko wana tu ya kolanda landa yango ezali komema biso na kufa to boite jeune fille na biso kendaki koluka musala alukaki musala na ye musala kutu yango nde mutaki koluka ye azui musala mais akomi na musala kuna a partir ya relation na ye na mutu wana yango wana liwa ezuye bakoti ne ba église esimbite pourquoi parce que asangana ki déjà na mutu wana oyo apesa ki déjà droit moko boye na likolo ya vie na ye yango eloko vraiment faut tosala ka très attention na yango kosangisa nzoto na mutu pamba ezali mabe pe conseil lisusu ona kopesa na bandeko na biso bana na poto ba mama na biso o bana na kati na poto na kati ya diaspora partout mingi ya ba député bakomi ko ya na poto mingi ya batu oya Congo batu ko ana poto yo ko landa ye ozomona député yo zomona ye mutu c'est bien azande kona yo mais na biloko oya simba asali susu ndeko na yo te
ekokoma na mokolo mosusu akosakrifie yo a partir yo pesaki ye nzoto nzoto na biso kosangisa yango nde vraiment ezali très dangereux na vie na biso kosangisa nzoto ya mutu na mutu oyo bokoma eloko moko yango nde mutu ezoboma biso yango na kopesa conseil vraiment na bandeko na biso basi ezali malamu te obo enviaka toboyi te posa ya kozwa na mokili esilaka te mais luka na ndenge na yo luka na makasi na yo ti yo moko okozwa koluka na sima ya mutu te po mutu lolenge azwili biloko na ye pasi oya moni sacrifice oya moni jamais akolinga kaka yo ya kaka osenga ka embonga pesa ka yo felo kenda kolia non yebaka ka ata pesa ka yo me mbongo wana ekozala toujours na malédiction moko boye na sima na yango nakopesa lisusu toli na mibali oyo bazali oza na makambo na yo oza na bafere na yo oza na bakisi na yo ale ozwi mwana ya bato olingi olinga me yebisa ye verité eza lokola nakopesa exemple olingi mwasi me omemi na kati ya ndako na oyebisa yeke chambre okokota te yebisa yeke na se ya mbetu kokombola te yebisa yeke bisika oyo kotushe te alors jeune fille akotouche te me mokolo kwa akotouche ekozala faute na ye moko mais soki oyebisaki ye vérité kotouche te place boye kosimba te place boye kosimba te osala nini mobali nanga apekisa ye nga place wana mobali nanga alingaka te na touche place wana akozala na conscience ya makambo azosala soki akoboya yango na ebandeli c'est bon mais soki andimi yango bovandi esika moko mais yo oyebisi mobali te oyebisi mwasi na yo te secret na yo alors ozo mema e place moko boye ta ba église lelo koma lango ebele na Congo o mema mutu place moko boye amoni yango flou makila tu nzoto eza ko ningana ekosimba te vraiment ndeko na ngali kambo oyo yeli ndeko na biso mwasi vraiment yango na lingaki na beta CT souté pe ba jeune fille ba jeune garçon pe mingi bazali pe bango pe lisusu bazali kolanda ba mama na biso bazali ba possibilité na bango basi ba député bango pe na kana bango bazo sala ba makambu ya lolenge na lolenge oyo izo bebisa aussi ba jeune garçon basi ba député bango kaka te na bika ba député te mais toujours les députés et puis les solos ya ko beta vraiment en général makambo ya bateau ni surtout baza la banzela ya bozui ya facile yango wana vraiment bandeko na ngai sujet on a kinango na mokolo lelo to sala attention tokeba na banzela to liko tambola liwa vie ezali moko vaut mieux okufa na liwa on nzambe atinda ona se ya mabele awa ke okufa na liwa oyo vraiment famille na même ba ko regretter bana na osoko bota ba ko regretter bon mokili mobimba pe bakoki ko regretter jeune fille to lingaki mingi akufa yango wana asili ko kufa yango wana vraiment tozala pressé na vite tozwa lolenge oyo vraiment tozali kozwa kaka te na muke totambola na yango. Merci vraiment na bino nyonso na ndenge bosilaki kolanda ngai na ndenge bozalaka toujours kolanda masolo ya sika bambote na nga na kopesa na Goliath Black Mombele wazalaka na ngai tango nyonso vraiment na kopesa bambote na bino nyonso ba o memesani kolanda masolo ya sika bisika oyo bozwami yango vraiment likamna ngena beta pona succès masolo na nga vraiment mbote na bino nyonso tout vraiment botika la malamu au revoir.